Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino bo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tokolobela bino basango oyo ya mboka na biso na makambo ezali koleka lelo oyo ezali bongo mokolo oyo toyambi bongo Monsieur Papi Tamba pe Monsieur Pierre Maziza pe Monsieur Big Mac pe tobosanite Monsieur Humberto Vandros. Ndenge ezali wana ezali mokolo ya lelo oyo émission oyo esalami pona kolobela surtout ba makambo oyo bolandaki ndenge nini Monsieur Papi Tamba atiaki annonce na niveau ya internet na Facebook ndenge akomaki ke Roger Lumbala député ya opposition na minito ndenge tozali koloba azali bongo na Rwanda na kati ya Kigali. Bandeko tango bato bayokaki ba makambo wana epesaki pasi na motema pe bato mingi bamitunaki me ndenge nini tango bandeko mosusu bazali kolela pona koloba ete ba Rwandais bazali ko agresser biso, ba Rwandais bazali ko boma ba mama na biso pe bandeko na biso na este ya Congo. Tozali komona ndenge nini kaka ba Congolais bango moko bazali lisusu kokende na ndenge ya molili na Rwanda ezali kopesa pasi pe mawa na posa ya kolela. Roger Lumbala soi-disant accueilli vacances na ye na France pe azwa ba soins médicaux na ye mais ekomi ye na France nzoka nde azalaki na nzela mosusu ya molili ayebaki te ke service secret belge ezalaki kolandela ba trace na ye nyonso tu esika azalaki koleka ekomaki ye na poto pe aye kozwa trajectoire na ye oyo ndenge balobaki ete nzela ya molili akei ti na Rwanda ndenge tozali koloba boye azali na kati ya Rwanda. Pe ba makambo oyo bandeko tokolanda to tokoyoka ndenge nini Monsieur Papi Tamba oyo aflashelaki biso information wana na niveau ya Facebook pe na ba site mosusu ya internet tokoyoka ndenge nini Monsieur Papi Tamba akosala ba déclaration na ye pe bandeko bazali wana lokola Monsieur Maziza Pierre oyo azali bongo na mboka Belgique
pe monsieur Big Mac oyo azali bongo na États-Unis na monsieur Humberto Vandross oyo pe azali na États-Unis. Lelo oyo bango bakozala wana pona ko intervenir na mwa ba point ya mike oyo kozala lokola ba mituna oyo bakotuna na Papi Tamba pe bakopesa pe mwa ba point de vue na bango. Kasi pona yango bandeko babolingo émission ya lelo ekozala to ekokambama na monsieur Congo Dieto oyo azali bongo na mboka Nouvelle-Zélande yende akokamba biso na masolo ya mokolo ya lelo. Monsieur Congo Dieto yende akozala na kati na commandement ya masuwa ya émission ya lelo oyo yende akopesa nzela na ba makambo nyonso pona kobanda kopesa Papi Tamba maloba pona amema biso na émission ya mokolo ya lelo. Yango wana na tango oyo bandeko babolingo na tango oyo nazali kopesa maloba na monsieur Congo Dieto po ete yende akokamba biso na émission ya mokolo ya lelo. Kaka ndenge tolobi ete na émission ya mokolo ya lelo toyambi bongo monsieur Papi Tamba pe toyambi monsieur Maziza Pierre oyo azali bongo na mboka Belgique pe toyambi bongo monsieur Big Mac oyo azali na mboka États-Unis pe toyambi monsieur Humberto Vandross oyo azali pe na mboka États-Unis. Na banzi ete masolo ya mokolo ya lelo eko permettre pe na ba Congolais mosusu oyo bakolanda yango tosengi pe na ba Congolais ya mayele oyo bakozala pe na ba point de vue na makambo mosusu oyo bango bayebi. Radio Zumel 1000 efungoleli moto nyonso tu porte pona kosala siko ba débat siko tozali na besoin ba débat ba échange ya ba idée pona kotalisa na ba peuple bazali toujours bloqué sika moko bazali kokosa mabaye ba quand même moi quelque chose na masolo o itali mboka na biso la République démocratique du Congo. Yango wana pona yango na kopesa bongo maloba epai ya monsieur Congo Dieto kuna na Nouvelle-Zélande po ete yende akamba biso na émission ya lelo. Monsieur Congo Dieto maloba ezali mboka wayo s'il vous plaît. Bana Congo partout bozali na monde entier ezala na kati ya Nouvelle-Zélande, Australie, Océanie, partout, Europe, Amérique, États-Unis, plus précisément Canada, Nakati Afrique, mais aussi Nakati République démocratique du Congo. Ndengara boyebi chaque fatango nalingaka ko globela bino ko partager l'information ngai ndeko na bino Congo Dieto mwana Congo Diantotila donc ndengeka bozali kolanda donc nazali na esengo ya ko retrouver bino une fois de plus pe pona ko partager ensemble avec Bino, car on un système d'information en rapport avec la situation Oyo Ezaliko, les Kanakats de la République démocratique du Congo. Alors, Bandeko internautes, Lelo Ezali journée moko un peu plus spéciale parce que Tozali n'a pas sujet Oyo Ezali très important, dont le principal sujet surtout Ezali en rapport avec toujours Ndena Lobakar Makamba Congo. Yango ezali à propos ya information oyo nakanisi bato misusu ba yoki yango déjà oyo ezali ko lobela présence ya ndeko Roger Lumbala na kati ya Rwanda to na kati ya Kigali epai oyo to mboka oyo lelo lisusu ezali ko agresser République démocratique du Congo. Kolabote nzambe azali nzambe oyo basakana na ete parce que azali nzambe ya vérité. Donc mulili esike ezali elongaka jamais lumière pe mutu na mutu ayebaka to mutu nyonso azali kolanda makambo Congo ezala congolais to ndeko mosusu oyo azali congolais te masepelaka mpona kolanda ba information ya Congo ndenge tozali kokendele mutu na mutu afungola miso toyebaka kaka nani oyo azali kobunda mpona Congo to nani oyo penza azali nsima ya peuple congolais. Alors lelo ezali mokolo moko spécial parce que ndeka toba rester branché na Zumel Zumel ezali radio oya vérité oyo tolinga kopesa bino makambo ndenge ezali donc na système kaka ya kokabola d'information. Et aujourd'hui c'est un grand plaisir. Pourquoi? Parce que nous avons pratiquement 4 personnes qui vont intervenir à travers cette émission. Et nakanisi parmi bandeko oyo ba ko intervenir moko azali mutu oyo
surtout bolandaka depuis kala ezali bongo donc ndeko Papi Tamba pe toko préféré ko pesa mbote. Bonjour monsieur Papi. Bonjour ndeko nangai ebite so italitaso ezama pour la simple bonne raison c'est qu'à titre personnel on a la émission en étant dans quatre mois. Donc les temps ils ont perturbé dans mon quai mais pour un restaurant internet Zoomel 1000 donc ça la émission dans la quatre mois quand même ça donc je ne sais pas si vous aurez recevoir en très bien. Ok, moi va brouiller Zalia mon quai, tu dois comprendre que à partir de brouiller nazo rappeler que effectivement dans la libanda nazo quand même va brouiller et va mituka quoi. Alors nakanisi ndeko papa Botamba to jeba oyo bazali na kati ya studio barosa mega osala signe ceux qui message ezali ko lega 5 sur 5 comme ça exala malamu mingi. Alors ndeka na lobby tozana. Ok nakanisa. Merci bien. Ok, c'est bon. Merci alors. Yeah, ok. Alors tozali suna bandeko mususu Humberto Vandros, boyebi ndeko Humberto Vandros chaque fois alinga ko intervenir pour na makambo etali République démocratique du Congo à partir des États-Unis. Ndeko Papi toziko sola toyebi ke mikolo oyo azali bongo na kati ya République démocratique du Congo. Pe ndeko Vandros Humberto ye azali na États-Unis. Donc mbote ndeko Humberto Vandros. Mbote ndeko ya Congo diantontila oyo mboka na biso toningaka oyo tolalelaka pongite. Naza bien toza biso awa 12h16 toza kokanisaka makambo ya mboka souci vraiment eza na motema. Tozali. Ok, très fort donc Humberto Vandros, merci à beaucoup. Nengo sepeli une fois de plus qui a participé à la conférence oyo pona olobela makambo etali toujours démocratique république oyo biso Congo. Alors toza sous na bande komi balé, wana sous ezali très spécial pour la simple raison que boyoka kabango à tout moment te et moko oyo azali ndeko munene sous congolais monsieur Pierre Maziza donc tozali nae, ça sera pour la toute première fois bandeko internos bolandae. Alors to sepela penza ndenge lelo oyo azali ko participer à l'émission oyo. Alors monsieur Pierre, comment vous allez? Ça va bien, merci. Napesi binonyo sombote, napesi Papi Tamba mbote, kuna na République démocratique du Congo. Ok, merci Pierre Maziza. Hier azali bongo na kati ya Europe, na kati ya mboka na biso ya banoko, donc mutu na mutu a comprendre. Donc topesi bandeko ya Belgique mbota trop. Alors invité na biso ya suka wa ko intervenir pe awa azali pe moko ya batu oyo balingaka ko lobela makamba Congo na ndenge ya kofinga te na ndenge penze ezali ya ba opinion opena pena ki oki ke non d'être ba que démocratie c'est la tolérance. Alors topesi Big Mac Mbote azali bongo à partir des États-Unis. Bonjour Big Mac. Bonjour à tout le monde. Mbote makasi tozo kabino bino pe football kabiso. Ici, chez nous, c'est 11h17. Alors, on est prêt à parler pour notre pays. Donc, Ndega Boyoki Big Mac a États-Unis, plus précisément la ville Nini? Denver. Ok.